considération na ngai et pas tata Simon Kimbangu na zouaka comme les véritables prophètes pas eba kotali sabiso nzela ya somo ndenge moko na Yesu Masia ndenga yake aonora type wana papa wana père spirituel wana na sepelaka makasi parce que journée wana eza na place na yango et azo mérité journée wana ezala commémorer toute l'étendue de la République même dans le monde. Tu vois qu'il parle de ba mindele biso to ko ba mindele ba ko ba tumwino parce que papa a travaillé beaucoup. Papa, Congo ezali Congo avec K comme Kabeya mais ba mindele ba ko tia C. Mais lelo papa qui monte qui mango makambo alobaki na moni en tout cas ekokisani. Yango pourquoi tozolo ba prophète papa nga mama na doute ba botaka le 30 juin 1960. Ngana jima papa ki Simon Kimbangu te papa menanji papa ki Simon Kimbangu yango ala to kumisa eka parce que te yende abunaka bitumba ya baindo yango na opese kaka lokumu esika zali bakosaka biso pharaon azali blanc mais pharaon azali noir toza baindo tosongisa authenticité na biso soki tosongisi authenticité na biso la panza la guerre aussi là. C'est ça le problème. Na moment où tozo ke maboy po tozangi koyeba Fumu Kimbangu. Alors Fumu Kimbangu aza vulu sinabiso, a prophète sinabiso ba noir. Biso photo sale la kai na simana ene biso to mona guérison. Je pense je ne wana pona ngai pona biso peuple congolais to sepelaki na yango parce que ça je ne zora après biso quelque chose à travers tradition na biso. À travers culture et biso ba congolais. Oui, merci sinon c'est dans les médias parce que nous avons critiqué humilié pour nous le 6 avril mais n'a pas juste sous que olinga te aux musulmans chrétiens christianisme surtout le 6 avril au va nanda biwonyo se kangama.